tu as posa mboka qui est liboso tu as posa no mboka na biso zonga sima donc ba plastique oyo kombo madager to ka ba bionongo bila gouverner na biso ayena société ya nini ya to ya kini bopeto mais jusqu'aujourd'hui tozomona te que no ba salité ngo ezolongwa ba plastique yango to mona tout temps ezolinga alors société wana donc importance nango eza nini chez autorité de vie côté même ya Gentini ma etondaka est-ce que ba iguana eza bien yemo azoki ma espace akoduka ma ele te basala ba terrasse autour ya pour tout monde ba côté de terrasse zate c'est que ba iguana pesa système ya évacuation vers le fleuve ba terrasse o etonji esala mabeso mvule beti retour ezozonga bisona kata mapangu ba mai donc ezokota tina bandako ebebisa ba mire bon ezali vraiment mawa mingi pona mboka na biso ngakwa naza na côté ya molimo pe na mona ya moment on a l'impression comme Kinshasa za na premier ya délivrance mon mvula muke bambula bamboka mzuto ki bamvula ba makasi ba intempérie ba ntete zo kwe ba on remarquer après même une semaine tu vas remarquer que biloko tout basi ba longoli mboka biso ba bimisa ba terrasse ba longoli salité pour même la coévacuation c'est tout un problème là on voulait que bete zongi siango mais même si on évacue on apprend même que bateau bazo sa misala na ba futa ba ngosuté bateau oyo bazo teka teka ba malewa awa au mona mutasisi kuteka abwaki biloko pembeni ya kanivo abwaki biloko tanga abwaki yango pona et produit ni le quoi aux milango bwaki pembeni ya kanivo et botani et kufa te etika la ramulani et kanga banzela mai et kanga banzela mingi alors eza part ya l'état pena part ya biso population o tozo vivre na bisi environnement na biso puisque l'état charge ne ezani suivi ezati ce toza na ba bourgmestre toza na ba chef de riz na ba chef de riz pour na ba sala suivi ba makamwa na yo surtout alors au moins venu mobimba bazandu bazoya kozwa bambongo to pesa bambongo batiki mais après to va di pesa liteka na ba caniveau to soboka yango ekotiola wapi kinde wapi. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission sur la PSB Télévision Planète Solo Labien. Merci de vous installer confortablement et de suivre ce qui se passe en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, sa capitale. Vous le savez, nous sommes en pleine saison de pluie, mais malheureusement les caniveaux des grandes artères de la capitale restent bouchés. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été débouchés ou curés depuis près de 6 mois. Notre reporter Aristote Ndombele était dans plusieurs coins, dans plusieurs communes de la capitale congolaise pour se rendre compte justement de ces problèmes qui est devenu un problème social pour la population congolaise qui en a marre parce que à chaque passage des dames la pluie, il s'observe des inondations par-ci et par-là. Les eaux de pluie pas du tout canalisées vont même dans les grandes artères ou encore dans les domiciles des uns et des autres. On va à ces sujets écouter les réactions de la population qui appelle les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités en main. Vous allez vivre aussi avec nous comment ça se passe à Kinshasa, dans quel état se trouvent les caniveaux. Suivez, on se retrouve juste après.
Pas ça, pardon. Mise au point. Ma bonne en libération. Oui, n'a rien fait pas possibilité de monter dans cette fois. C'est ça. Le la monter à ça. Qui bon. Mise au point de la mission, c'est la diète. Premièrement, nous avons signé mokonzi mboka Fati Béton bisiko zali donc coup de chapeau idée na ngezara ki tona posa mboka ki ene liboso tona posa ki mboka na biso zonga sima donc ba plastique oyo kombo madaje toka ba bionongo bila gouverner na biso ayena société ya nini ya to ya kini bopeto mais jusqu'aujourd'hui tozomona te que non ba salité ngo ezolongwa ba plastique yango to mona tout temps ezolinga alors société wana donc importance nango eza nini no apesa ma par exemple muke to mona société ya bato o bosa ya ba nini ya ba mabende na limité de balancer ma société na bango le po mona libende vani na ba balabwe eza passé donc au moins chaque tout temps ba oleka bazolo kota ba mabende wana ba olokota ngo mais aujourd'hui les autres comme ba chasser ba nini et comme eloko zo pe salité mingi na ville ya kisa lelo za ba makamba plastique yo alors lo nga na osenga na gouvernement et puis biso population gouvernement zo ba disposition za pe normal atia biso ba poubelle partout ba poubelle publique ndeza ba mikili ya poto qui non ozo mela mai na yo ozo déposer na poubelle publique parce que ni gouvernement ya a efficacité bango ba lokoti bango ba kina parce que boende eloko mona lelo ko malelo ba terrasse ka niveau kala mu tondi ezo continuer donc mai mo couler ezate c'est ça un peu moi idée na zakina ba terrasse o etondi esala mabeso mvule beti retour ezozonga bisona kata mapangu ba mai donc ezokota tina banda ko ebebisa ba mire yango to ngite bisaka l'état atel absolu kamba bon service ba caniveau oyo pour ça la moi bien pour to la bien te so mvule beti do bana kimia te so ba mvula butu
tolala te basolo baterase bafulu donc bato mosusu basomvula ebeti bapimisi bafulu na bango ezolekaka na baterase komi boucher donc toapea na kimia te. Bon ezali vraiment mawa mingi mpona mboka na biso tozwi mwa chance totambola bamboka mosusu mais baprojet basalaki baprogramme bakini bopeto mais so totali oyo ezoleka na mboka oyo nga kwa naza na kote ya molimo mpe namona ya moment on a l'impression comme Kinshasa eza na problème ya délivrance parce que bamoyen eza kobima mais basuivi eza te autorité mvula moke bambula bamboka mosusu toke bamvula ba makasi baintempérie banzete ezokwea on remarque après même une semaine tu vas remarquer que biloko tout basi balongoli mboka mosusu bakobimisa baterasi balongoli salité pour même la coévacuation c'est tout un problème là on voulait kobeta ezongisi yango mais même si on évacue on apprend même que bateau bazosala misala na bafuta bango sute alors mboka nini yango bozoke na mopepe boy. Un de points aussi peut-être ils en a cadre été mais n'a que ça la constat moi ba jeune bazo de biso ba pousse mboka ni nango ba pousse les karana air nyonso pousse ko banda ele ka bamboka mususu ba salité ba to ya stabilité ba sala misala na butu jusqu'à 6h ba tikibino ville les ali propre mais oya biso omuna pousse zo les ka na 8h na 12h na 15h 17h donc selon la zone côté au chasse du zone les arasouté donc comme obligé neti covid faut tambola na ba masque na ba kubu kashine et puis il y a une autre problème c'est que ba maman na biso to ba mesure encadrement ezala ba maman na biso ba tekaka il y a un moment on a l'impression que tout le monde que ba autorité baza mabe moi j'ai l'impression que autorité ba a raison pour mutazo teka moi malé on ni soka si on boira pembeni donc on ba solo muso comprendre mais biso tant to kola kito on a appris que ba tege c'est ba no le kanda ko so mulka ta boîte ba pesa monde est-ce que ba kozongi la tabilo ko na te mutai mamo abanga e ba question na zui salité ba kosenga ba monde baba nango malembe et tous ces agents on va travailler na ba presque na ba commune nyoso et na ba représenter ba ministère presque nyoso même environnement ezali alors suivi on ezalini non on n'a pas seulement que ba monter les bimi na kin bopeto mais on voit comme si on a été de blaguer kenera na qui c'est comme marécage parce que évacuation ma ezati OK na kala muna matonge mai place au legaté au côté de ndako bo mai ba no botara bandako matonge marécage mumbele maritili mete mi marécage matete marécage c'est ça ton ndako faut matero likolo pas sinon mai ba no bima na salon alors na ki na démonstration pesa nga bouteille wana ma pesa bouteille na pona ko aider mboka na nga na recyclage moke babi mama bazaiba ya sala makamuni ki so ma machine pour ba finango parce que biso moko moi bana miketo za na bango na bandeko na wa prendre bango ozo fungola ngo légèrement mon pepe bimi ozo fina au fini mon premier recyclage en tant que congolais ce que je peux contribuer mutameli à tout bois qui va ressentir en mingité mais on sent quand même que tout ça l'autocoquille parce que on a l'impression comme papa en bas que ça autorité Félix se voit que bakolo ba communé mais autorité sur base que c'est respecté c'est comme des gamins donc ça la paix moussala mais la plupart bazonga na pouvoir bazonga ba député alors je me suis demandé ce peut bazonga ce va mboko to sérieux na bande ko surtout là c'est même 90% bazonga té mais kin bo peto de yo utolo babi ke nini mais bazo bisaka mbon ba futa pe bande ko bazo mona pasi wana mais salon ngo basala ngo isamlo basala vers 10h oui. Est-ce que bakoko ça la suivi après ça longo batala mutu et si quand so azali moi système amande wana ezonga nazala so ba no foot bandeko nanga baba na mante pas ba foot bisoté Japon qu'on fait des basa banzela ba otonga ba biloko mais j'ai appris qu'en matière de salarial l'autorité so ba bité que mutu aliaka na o ba footela kai batala ba mesure ni ba no sala ba monde muke pe mata de façon que bateau baza à la base ya salité bango mo ba pesa exemple quoi bango bazo ninga ko landela bateau bango mo baza la paix exemplaire mbongo zo mebele ba tchela so ki chassa propre banda ko bongo za propre mouli manza metambo la paix parce que là la pureté c'est aussi la propreté. Et comment l'esprit de Sebat bazo samela mingi mais milieu mo abezo tambo la paix mais obengani bozaka pemé na ndako obengani bozongeli ga bino. J'ai l'impression comme si on a un problème de délivrance, il ne faut pas bon de la peau à Kinshasa. Ça va un peu, mais on apprend même que chez Orté de Vie, côté même il y a Gentini, Maïtondaka.
est-ce que baegu wana eza bien ye mo azokima espace akoluka maele te basala baterrasse autour ya po tomona bakoto te terrasse ezate c'est que baegu wana pesa système ya évacuation vers le fleuve baluka babongisa te bapa ezobimisa soni même bapays mike biso outi me bamboka Burkina Faso ba Niger ene ba Tchad ti ba Congo Brazza omona biloko te inondation même en pleine ville. Est-ce que l'autorité liboso bakukana bango bakofinga ba autorité ba kitanga Kabila mo batondaki moke mais tant Mobutu il y avait pas assez ezala quitté tant Kabila le permettait tant Kabila c'est oya Félix et sous makasi pa nini ba kumpe belé exode là parce que bazana ba moyen peu limité mais na ote koloba que un moment on s'est dit que j'ai coco na jetiba na raison mais suivi pe na niveau ba bourgmestre hein ba bourgmestre so ba une habitude ko le ya yesika ba place so ba bengana ki na bataliboso ya zongisi bango pa lwa ba mive na yi. Parce que le plus grand problème c'est qu'on nini on moni moi gestion na sali recycler à ma manière pour aider mes frères pour tu as l'impression que l'état a commis des missionnaires. Est-ce que suivi kaka tant ba bazo pesa bozo ke singa ba patata ba maman na bolandela ka bango maman na botali mutu azoteka ateka eloko nyusu ndiboso anda kunaye esika azoteka. Moi j'ai appris na Côte d'Ivoire na ba Nigeria so mutasi siko teka pondu na biloko na teka eloko moko tazo teka ko tika na acheno no propre azu ba serite nyo sa senini akena atumbia ngobe akebwa kango na fu pardon bato pe baza ba teka ba manana aota mwana serite ne au bwaka te bazo ba tourner wapi serite na ye mazo to mwana sachet na sa soka sirisi akangi banana na ye babitabe na ye serite akebwa kana fu. Bon, yo posé peu problème de salité. Bah maman là, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai dit dans d'autres pays, na mon na Nigeria, pe na Côte d'Ivoire, que mutu soki atekaka soso, atekaka sa nini pondu, ndunda ou quelque chose. Soka si salité non na kanyango, avakanga, akanyango, ils ont la place pour évacuer. L'habité son président Félix Asseli mo fort na moni babilo ka ba Turquie. Tout se prenait qui parce qu'il peut mettre un hôpital Tolobaki. Mais soki mutazi wana il faut évacuer en haut. Il faut qu'on donne une heure. Il va payer ça €. Par exemple, de 7h à 10h. De façon que ville qui chasse va dégager bis dans solo. Il faut tout comme obligé de maman na baza pour menini. Côté sur bateka, bateau bazula bazo patente wana. Basaka nini. Ba ça encore besoin 10 ça. Bon récupérer septembre sika. Bocha on a saki moko. Bango 10 bazana chef moko o mutunyu so moko na banolandela gupa mama basala maleo bateka bandunda comme ça ba dia ke soki comme ça ba retourner responsable na bango numéro comme ça na sac ba recycler on na sac hein ezala te loko mo ezobomba na po de façon que jour ba yo kozwango bana na mike ba roya pona zo se penda baba na pousse sole comme quand zo tamolo ko mutali na salité mo bona so mbo akufa likolo et ce sont des choses que bon aspect bien que na utu biso bike depuis ba soki ba banani bande ko ba communauté européenne ba kendaki na uko na monika mikolo ki 2 semaines une semaine le président Félix a fait quelque chose comme des extraordinaire na moni ba turc ba yaki pe na système mo ba na wenzi wana ba bwaki nani bakeza moko pour ce plus de 30 pouces si ko ba place au kenete ba jeune ba ndozo ba demi si ko ba sopi pouce na se bisus to tomboki ba ko comprendre ba tchesko ba travailler de façon que bakeze belé et puis tant bazo le kananzela voiture on za poids mingi comme si banzela marécage poto makasi alors ba jeune on a il y avait un moment tant ba ndozo ngo ba ko na ba mumbele bisiko ba mai dindaka ba mumbele ba kingabwa. Alors au monde va côté on est ba boire si ko la l'état yé na moni quand même ça s'organise si ko pas mes bango bazo évacuer bien parce que l'état a la responsable suivi zala quand vous voulez monter vous êtes responsable au lobby au pesi reproche au pesi musala landela yango l'ex que boza batu mo ba incompétent boza batu boza quoi batu botanga te bofanda bamboka pototé la plupart bofanda bamboka pe poto bo l'ex pe boza civilisé. Bozo tigre so salité n'a pas si bon. Likambo etali insalubrité na ba mayo tozomona ba caniveau eza problème non d'abord ya conscience non ya biso ba tozoteka na ba balabala. Na pas cette simple place na teka awa. Batu oyo bazoteka teka ba malewa awa omona mutasisi kuteka abwaki biloko pembeni ya caniveau. Abwaki biloko tanga abwaki ya pona et produit ni. Le quoi aux 8 000 ans, qui peut mener à caniveau, et botan, et koufate, et tika la ramoulagne, et kangabanzela maï, et kangabanzela mine. Alors,
Et ça part, il y a l'État pena, part, il y a biso population où toujours vivre dans l'environnement na biso. Puisque l'État charge une suivi exact. Suivi exact, ceux tous na ba bourgmestre, tous na ba chef de riz, na ba chef de riz pour na ba sala suivi ba makamwa na yo surtout. Alors au moins venu mobimba bazandu bazoya kozwa bambongo to pesa bambongo batiki mais après to va di pesa liteka na ba caniveau to so boka yango ekotio la wapi kinde wapi to zo senga na bakonzi lokola biso ana kauka to zo senga na ba bourgmestre na ba chef de riz basala suivi vraiment. Basalongo ezo sale matin samedi. Au monde batuba comment la technique nini. Tine vers kanyi na yazo fungola te. Abika sa salongo esila ya fungoli na ye. Batu ya ndako. Imaginons batu ya ndako mutazu atiki matiti na ndaka yako bwaka ngoli banda. Tozo senga na l'État a sensibiliser batu. Atia batu na zela basa la sensibilisation qui n'ont de cocobois à salité, zoa matiti na yo tiens à chasser. Place moko bato matiti so ba bois ka matiti. Toujours senga na l'État sensibiliser binda batu campagne. Wa eloko ya salité so campagne ça limite jamais to kolonga ngo. Ouais, soji na ba sensibilisation soji batu ba comment ça sensibilisation so ba leka. Ba pesa mubego no soji to kuti salité liboso na yo. Na ndaku na yo. Une fois salité wana liboso na yo au dégager en côté bakandio l'État fixe montant mo wa kino so ba salité so vanda mi ozo déjà dégager te bakandio amande zalaka pour na côté ya ba bouteille bango ba ko réduire production na bango te pour bazo croître ngonga yo surtout mais tozo senga la bande ko bazo sa ba biloko ba produit ba plastique oyo so di ba ko linga ba tie la biso na ba avenue surtout nde to mona ina ba ville ba tie ba cantine ba limiter ba bisika ba to ba boka ba salité hein. Donc, batie la biso bisika ya kubwaka ba salité le kwa ba milangi ba biloko mike ba plastique ya nizala ebele na ba veni puisque soki ba sale loko wana te ba milangi wana sokanga ba poubelle ebele ba poubelle publique ebele vraiment kino mutu abi kino na melai na mulangi na bwaki na kati na melai ni loko na bwaki na kati soki bongo te jamais tozala rara inondé. Kinshasa, mégapole de plus de 100 millions d'habitants, reste abandonnée par ces autorités, visiblement, qui ont du mal, ne serait-ce qu'à curer les caniveaux. L'on se demande combien ça coûte de curer les caniveaux chaque un mois ou peut-être chaque 2 semaines, parce que il y a les immondices à en couper le souffle, les immondices qui laissent à désirer, qui s'entassent dans les caniveaux, qui pourtant sont placés pour conduire et canaliser les eaux de pluie. Malheureusement, les caniveaux à Kinshasa sont déviés de son sens et de sa raison d'être. Vous avez écouté la population qui a appelé les autorités à leur responsabilité parce qu'elle en a marre, parce qu'elle est toujours la principale victime de ce cas, principale victime de cette désolation. Vous l'aurez compris, cette émission touche à sa fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci de nous renouveler votre confiance et nous serons toujours là pour vous servir. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très prochainement avec de plus amples détails et beaucoup plus d'informations sur votre chaîne, la PSB Télévision.